Père Gabriel Naya Mado. Parce que ok, merci beaucoup. Papa maman est-ce que bafano batala biso bana bezo ba problème na biso faut eza nani pour le théâtre na biso lelo ebandi kobeba faut eza fa ya banani faut eza mingi za pona ba yaya otokuta faut eza sonia désordre to lingani te so to na bezo bolingo na théâtre mais to sa mo ka mebele ya minene nga mama liste to swana kate to wolele loko moko te mabi atongi ye Mama biba la batongi. Mama Nina. Mama Elise. Biba la batongi. Ato tubienga na baba na mbetu to pande la ba pesi to chambre moko to pande ba. Mama tana to delu kinga ba fona mbana na to za la ka vrai. To ti ko na la. To za la vrai. Vrai. To le boli na Renate. Ngai vrai. Gabriel Naya Mado. Parce que nga na pesa ka mama mtefu. Pas moi, pas mon colo, moi, na raison te. Babi bino ba fia théâtre, mibali ya poto. C'est mec na biso ya poto pe kaka ya batute ya ekoma ke. Ekoma te ka stolo bate ko make atika bana mo kuna. Mais est-ce qu'on a comme benga mobile nanga? Ana bana. Ana bana za divorcer et puis ya le kutate ya sol. Ka et pas bela na zaka. Eti lisi ya mkira mai. Donda kupenza ana place baenda kunanga pas dinana na jouaka nazalaka bien à l'aise et pas SB kutu tona le kuna il faut quoi parce que benga ko benga yo songi Père Gabriel Naya Mado parce que ba yuma bato ok, merci beaucoup. Papa mutana TV. Maman mut. Est-ce que bafano batala biso bana bezo ba problème na biso? OK, ndeko pesa fatu ka mbembote mais pas ka baboya kimboti na yo. C'était pourquoi? Aboya mbote nanga. Shalom, c'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya bobika po ite ngonga na bino ekoki awa babenga ngo terminus awa ndezali sika ba démonio surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bango nyonso surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV. Beaucoup de monde a témoignage à belé oyo babika déjà oyo basala. Na kumisi nzambe ya Hosanna na kumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na maladie estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga na zo lala te ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai na zo kimia. Nzamba Papa Moïse asayelinga minene abiki singa na estomac na melagalisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus Nzamba pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous moussala, après quelques temps, Kakaboué, Mukolo compagnie Yini ou Kabou, sans raison valable. D'ailleurs, au coup de prophète Moïse, le prophète Moïse, Aza homme de Dieu, Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, masque à Régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso, Nzambe a fumula la porte. Mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga et Koko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital à Minenen. Baibisanga et Koko yokaté. Moi, je peux passer à l'opération PSAT. En tout cas, na vanditi lelo na yoka na ngai te na lito na nga gauche. Mwana na yo comment na nani?
nayoki olobi mwana nanga kombo mwana nanga ya liboso kombo na nani Marcel nazoyoka nakangi ka lito oyo kaka nazoyoka na oyo banda koyoka te ça veut dire que nayoki nzambe na ngai napusi kutu telefone mosika prophète my god nazozela bino nyonso tout na moto. Pour une augmentation de la poitrine et des fessiers, utilisez la pommade Tozawatai. Grâce à sa nouvelle formule, mesdames, la crème Tozawatai augmentera vos seins et vos fesses, mais également vos hanches et vos mollets. 100% naturel. Cette pommade sera également efficace pour les hommes car elle augmentera et vous rallongera votre pénis. Alors contactez sans plus attendre Nicole Malonga au 06 05 50 23 18. 06 05 50 23 18 et via le site internet sur www.tozawatai.com. Une pommade, tout ce qu'il y a de plus naturel. Santé nationale puissante chez Dr Cathy Munga. Comme on a sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosura bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo nanga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution nanga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba. Bonjour. Surtout na ba onion so bolingaka biso ba binzungu ya ba comédien nde makambo le bandi na o sabino bozala jamais déçu parce que émission ya lelo eza pas comme les autres blague à part toyambaka mama Kalunga bosepelaki apanzaki plateau toke kokundola bino mutu mususu bino bolobaki à l'occurrence de Renate Ifoku de l'oko seka bokata na bapanzi sans blague sans plus tarder nazala kangai mon côté je suis toujours avec mon amour de dans le baka mon cœur mon jambe bongo Nancy Bassé la vieille fille mon amour bonjour. Bonjour Mirakev mon cœur. Na lelo ne mabe. Mais aya solo hein. Et puis que blague à part oui mais tout ça là ngani non. Naza mongo biso za dona biso. Vous qui c'est ça nous avons ça qui toko boule ba. Là c'est pas il faut qu'on m'avertisse bon tout à fait normal donc to l'équipe maboke nyo sona goût. Merci beaucoup. Merci na ba téléspectateurs nyo sa biso TV surtout nzo ba comédien. To message ko CP Sabino to continue toujours ko CP Sabino dimanche passé to zakina mama Kalunga na plateau le long de papa Mirakia va tu ko expliquer to zana Renate ezake ko fo hein. Il faut quoi? Ok. Donc mutabo no ko zana na lizuta ba Kongo na ba mabo kilo donc na yende to beta ma solo ya nyonso sauf rien to beta li solo parcours na ye to beta li solo ya groupe na ye to ye ba pourquoi oh yeso botuna na bitu na bandaku ba réponse moi to zongo lelo na quatre émission le to kolba pe à qui la fois je pense que na plateau na biso bozo mona déjà ba flasha kibino à ce comédien na biso aza déjà en place. OK. Vraiment. Et les deux accolines Renate Ifoku. Boni maman. Bien. Et puis non tala yo. Na mo la même mango bonda de sota ko ose. Faut se kaka. Na ba ya de loin. Na ba président dit sobe na PC ba moto sikela. Bonjour Renate. Bonjour maman. Vous allez bien? Ça va bien. Leo mina photo fungula ka to banda na mi ya kia beaucoup tikina na banda na mo. Bah tu me pas moi si bientôt mois de la femme. Le 14 février.
sève la te choleka. Merci beaucoup. Renate Batouba, on a des prix partout. Félicitations d'abord 2021, ok, dans bien. Entrée pas 2022, ok, dans bien. Mais Batoubi, bah, mi tout, c'est mon arako bima. Normalement, si tu as besoin de te barater. Oui, oui, tu es belé, tu as tout dans le pas nani, abima est mort, mon nom quoi bima. Mais quand on explique biso, outa wapi, obima wapi. Merci maman Nassi pour la parole. On a compris on Renate Ndaya. OK. Renate Ndaya, Kalinga. Naza muluba na modo na tangisi debi kolo. Ouais. Bali. Naza mona ya papa na biso na mama biso. Bazanga kombo. Naza papa biso na mama biso da. Papa nanga Kalinga Yuma Floribert, nanga Marie-Claude Bayunga Ekofo. Mili mona bango pe manakina batika biso déjà. OK. Natai basta uta na ba ya na ba leki nanga bazanda. Renate Namonda art. Namonda art. Renate uta pa ya Elise Salum Nengila. OK. Ah, ou dans groupe évangéliste, je crois. Les réveils. Le groupe les réveils. Les Renata Banda Théâtre depuis 2013. Fait en 2013, na groupe Nabiso 365 jours, le maman Elise a changé combo. Mais ils allaient 365 jours de place Renata Banda. OK. OK. Combien de temps? On s'est dans de 2013 si 2018. Depuis 2018. Donc on s'est déjà mis le belé. Elise n'a pas si un beau théâtre comme ça qui tourne en groupe les réveils to yebi. Mais na ndenge penza ba temps à longwe. Yé mon temps à sali makamnae. YouTube banda mbui mais na ndenge kin tout le monde qui penza yo kana makasi penza te. Mais yo no ko ute pa nae. Non ko to ye kinte. Mais au peut se dire ma cam retour wana na wa idon na monde YouTube poko ma o komi. En tout cas vraiment sinon lo ba ke maman Elise ndambu na kina yeba na ki déjà. Wana groupe o azaki na ngomena ntongo ya sali ya ye. Ka ninge zala kaka comme d'hab il o pe ko simba bu pe ko simba te. Ngazaki pa maman Elise mta forma donc azwanga na zéro vraiment na zaki ni lokote. Mameli Zazunga kuna encadré nga formation lelo naza oyo nazali mais arrivé nanga na nzondi yango ndo tunya arrivé nanga na nzondi nazo apuya mutu te oui donc nazui nga ngo ba nga vérité na ngo hypocrite loba no eza sérieux mutu te ke mutu moko boya zana memio de kato kende ke azo azana banani nga moko des aka biso to akaba mongo biso to akanjudu to akamiso bwa ana dipaka miso tena tara neka miso la ngoka boye moi sikweye to kenaki tournage moko simbaka pete mais na koma place na koma kana plateau hotel moto na ko tourner na tournage wana OK papa edo kaungu OK azalaki wana na papa Yves Lubamba kolo top vision azalaki wana biso pe mutu muka bine bango te tozo pota na ndenge na biso kuna caméra ku fait ça la bo akhe ba bazalaki wana et puis yaki arrivé à mutu moko yaki wana nda biki mbo fani pembeni o baza ba producteur minene yaki o sobisa bango OK dake sobisa bango de sala ke bazwa biso na go passe to kenaki non faut ça film mo bo to kei batininga ipa ya Nico Chege to kini pona test to kinaki belé bon parce que musu bazwa ki test ba commission ba pesa ki ani ba pesa ka film mais pas bon comme ba film mais ngana kinaki musala y a pas de somme ouais encore za ki penzo dinge bandeli ko sa posa ba na kei na ko meka ba meka ngamba moko la ka ba tenga boye ngana ko mna kuna obombe biloko non batenga awa parce que na komi kuna et puis c'est parti est-ce que na uzonga place yo azonga mo mkesima Renate na vie ya biso batu to monaka Jésus azaki na ba disciple na ye voir même Lazare même pardon Judas yim tazaki caissier Judas ministre des finances Judas alors Judas fait confiance na confiance ta confiance et comme ça là que Judas tout à coup a été qu'à Jésus a été que Jésus et ça qui va se passer dans le monde na biso pe ba biso batu alors na regretter mingi 15 ezaki apusani
non regretté mingi zaki pourquoi Elisa Lumutu azwaki yo abimisi yo asali yo non elo saki bokabona Elisa Lumutu okaki bobebana ezaki ni éclaircir biso non ngala mama nga tobebana te c'était pas juste tobebana te po wana ke tozalaka bien c'est ma maman tobebana te olongwaki mpona nini olongwaki mpona nini poani okoli kaka toyeba olongwaki mpona nini parce bato baza bakizaka yo baza bakize oke moins ingratitude omonaki c'est comme si okomi koyebala koleka moko groupe moins ingratitude eza mwa mingi okomeyakisaka ta te bongo te nga bano na bandi mona nzolingi sika nazalaka na groupe nazalaka na groupe na biso banosala ke mama alobaki so mponi okende mosala oyebi ke jour a rep yaka nao ena okende ko tu vas libérer na ke so fe simbi te na fa mama ero bato bona otourne na bango baolinga so te na fandi nanga bon eza ke nde baparent nyonso babota ya biso na ide moko kaka te tofanda ya bango na ndako babokola ya biso non ezala ke mwana okoli mpe fo trace mpe chemin na yo otikilaka mama bino na papa bino charge te tenga boyo otikila mama na papa charge yango yebela nakende libanda nakende ofute nalakisa des fois je suis capable nalakisa mpe éducation ni baparent nanga mosala ni opesa bamponere osobolaki na Elisa Lumu eya Elisa Lumu ndeta bongo nazolongwa osobolaki na ye te wakuda monaki bosola ete omoni so mutu alakanisi eloko eloko akosa na pamira oyebi nga donc nazwa mwa ndambo wana ya bamongo tozala monoko na sa mapeka te aloba yango okanisa ndeni loba ti ngai mama elisi toswanaka te towolela eloko moko te aza wana aza mama donc wana aza nanu mutu oyo nakoloba jamais mabe moko mpona ye ye mutu asaleli nazala nayebaka ti lelo eloko wana alobaka nanga ezala na mutu nanga ata naola naolamuka ata naza oyo naza boye nalobaka alobaka nanga ntango na bandaka coupe mosala sika ntango nazali na théâtre nazalaka koseka nazalaka koseka so alobi nanga boye koseka naza kokoya mwana nanga otatana Francis nde sikoyo na charisme ala mosala mais nana comprendre eloko osala te po naloba nazwa mpe na rigueur makasi epa na ete mpona mwana neti nga mpe nayebisaki mokutonga mpe nazalaka boye amona so peshe mpasi mo boye pa akende ye maotie amona akomi nde okendaka mpona mona amimona neti ye oseka te nazonga amelisa aloba na ngai bi omoni yo mokolo olongo ya koseka omiyeba te abinga amonaka yo oza motu monene na mboka osa kombo oyebana makasi ebele kutu bazala bao bamimona bazala te me yo ozala longola kaka koseka yai comme prophétie longola kaka koseka zwa mosusu olingi yango vraiment zongo mpena na considération omona ebitanga aloba nanga tozalaka mercredi nayebi te mwana bosani epuis yebi nanga mercredi prochain ntango oya so olongoli koseka omona makambo osala eza lokwa magie mobo okendanga nyonso yango wana omeni tosala na bagroupe nde tozalaka boye tokabola bagroupe sene mosele bao basebu nanga naolinganga te me nakoma préféré tosololaki te mama zoyema bafole mo boye azalaki nango vikamoni groupe ya facile te groupe ya facile te mama alobi afandisi biso bino tuna pesi bino suspension groupe mobimba eloko mpena yango oyo apesi bino suspension etout po mama bi batongi ye mama bi bala batongi ye mama elise abi bala batongi ye asupportaka po te aitenga mama omona à l'époque tozaki mama nayebisi mama mutu nyonso to batongaka po eza de l'arrivé batie kutu bamona mpasi balongwa bao baposi batongaka mutu nyonso batongaka toli batongo te na ndeni batongaka ata mosusu parfois batonga ndenge mabeta mpona likambo ezaki mwa défaut tokokisa mais ata mosusu po kolobela mokonzi boye eza mwa pasi yango wana normal place nyonso totongaka kaka batongaka bo mokolo nyonso aza likolo na bango ata osala malamu mabe te wana batongaka mama bana si kolande te tena olande tena oyokao mobimba suspension si tozela mokolo abenga biso mpasi agere no makambo azalaki nango epuis nayoka mpasi moko nalela ok wapi nalela famira mama moko azalaka na moto apeyisaki moto ndenge nabeta ye
Kimbongo ngo za neti. Abeta mama mo azaki wana pelisa moto asogi. Ta pelisa moto ke bana ba otonga etu ke yemoko omba to balingaka. Balinga ekoleka batu nyonso. Diviser première réunion quoi. Yo ngosa yeti yenda diviser pour ya za place. Nanga na beti na ta ko disa ngaba nikolo banga susu makambo na tanga tema na linga te mingi. Abomeli mama na moto mais si le na zaka mona 365 si le présente nanga zaka Elise Salom la passe na kena passe mususu. O comment on lui a pas liaka. O mema déjà dit mais maman. Ba maman. Pourquoi pas? OK. OK. Mais puis na la si c'était pas non, na sina otikelo ha. Na otikela. La maman azuto tu se pose. Azuto. Kasi peu lu explication. Vas-y pause. Après pause wana si. C'est pas sur groupe mobile. Si on a déjà na déjà sina stack déjà un pas. Olingi yango pe. Na sina groupe te mais comme na indépendante pour l'instant. OK. Let's go. OK, let's go. Obi ke blague pas. Ato kosinonga mais ingratitude na yo ça bat plein. Oito lo balikambo wa ya Elise o maskango. Ebo niko shege opena mutu ututanga inta idayo. Bukabona niko shege kwa bobeba la kwani. Oh, bien nga to beba na te tout va bien. Bien nga to beba na te tout va bien, toi kitoko. Ya solo. To beba na te ona bien nga niko shege to beba na te toi bien, toi kitoko. OK. Ouais, ça m'a les cas qui tu vois m'a la famille tout possible les linges sales. C'est là ma famille. C'est si là. OK. Merci beaucoup Renate. Autant temps awa déjà là ce que ça mongo za muluba. Mais aussi baza na kola ki se kozaka mongo. Deuxième question ngezali obime pe Elise. Elise a joué ka rôle ba jeune, a joué mi ba joué rôle ba ndoki, ba rôle ba jeune fille. Yo kenda ce ko na bo mama. Nanya sepeli sayo pe idole nous ala nani. Question liboso ezaki oza muluba mongo. On a na répondre question wana nanu. Muluba mongo papa nanga aza muluba comme nanga na ya kala. Et surtout tozo ba bekola ba papa. Oui. Biso tozaka ba patriarcat ba matriarcat. OK. Les côtés même côté maman na. Même côté papa. Toujours ba patriarcat. Na sepela kana ba mongo. OK. Et façon na bango bazalelaka. C'est beau. Wana biso. Mongo bazalelaka. Et puis moi loke se pesa ngaso ndiko na somo noko na ngamo ka timboka moi stolance wana bazalaka. Et ça là nga bien. Alors boni ka mo boye yo ka semso ana kana et puis on sirikele pour rien. OK yemo na kati na bilika mana. Na bi nga normal. OK na lingi siko na solo ba répondre mki ata en 1 minute na kimongo na ba question na ngai. Deuxième question ezali obime pe Elise. Oui, si ça okas. Na to ko mapasi wa. Na ba pa mama Elise, na me pa mama Elise a joué ka jeune. Ezalaka. Là to kenda ko sala ne situé tourna rap boye. Ya zana tala na ye. Na pe na zana tala na ye pe kuna zana tala na ye. Papa Dina azana tala na ye. Ezalaka neta mususu pour renforcer moi charge ta mse kitaki monda mota sous téléphone na charge pour mata obimisa oyo zanango izala teka kiloko ngati singa na ye na jouer ka faut obligé bango baya ba journée singa na mutamta bisaka tala na ye au fur et à mesure au sala musala na ye akomi numéro sur place tanga pene zande oyo là tu travailles sur expression façon ko loba ndi mutamta miye baka nano ya kozala singa na se bana kala même pas maman les no jouer pe il faut pour moi na villageoise moi na utamboka na za capable de jouer maman capable de jouer jeune mwana koko idole no idole ngeza kama mama linga OK donc mama linga a jouer na énergie nyoso mama linga azala ka vrai so do jouer azala ka teke donc azala naturel so do jouer atana ndako to kuti azala ka bongo mama linga za idole bokutana déjà munoko mabe okotana bokilo boye bokutana da mama linga efa na biso ba mongo ya na imongo na imo kongo de bokutana da mama linga bo jouer déjà sika moko na ba fime na ngara tati OK sinon to beta mokitani awa de voir qu'à domicile maman linga zala mais le chez Naomi ranke vraiment peu so parole chez Naomi ou mérité mba moko ye OK ba artiste ou artiste nini o basungi yo po pesa makambo po eza facile te chaîne kende o tpe ba pièce pesa makambo donc ba soutenir yo disons nga moto na yaka na umela ati batanga anga na komaku wada mto bapa déjà faut banga voilà ndangati ah merde
mère Abou Pia point final to balanda pe ka nga c'est là mère Abou Pia point final ya to chaka papa et Sili imene ah non oza makambo donc ndeka yo okendaka nde pe chaîne ekei ok eloko ezala importe ezani mana osi yeba nani oyo ozali ok omoni so miyebi oyo ozali oyebi place na oyo wuti ata place tokenda toyebi te ezalaka réserve nzambe tabombela biso basurprise wana mais yo moko yeba nani oyo ozali yeba nini oza capable na osala yango kitoko eoforce nzoto te eti nga na miyeba nano ntango nazwi mosala décision oya na théâtre nabaka na ye mosala ngai abenga o mosala na ndako na nga ntango nalongwaka na makolo na ndako na nga bana na nga babikimanga ke mosala alobaka te nake tournage nake na bana ke mosala na bana ke mosala bazwi saki na nga batie na voiture batie boye botiela nga boye nake mosala ok Renate Ifoko en tout cas merci na mosala na yo omeli te na mosala mais tomoni vraiment masi tomela Renate natali filme na yo mokitani ndenge roga alobi bokoko ayi bozelaki biso na kote oyo meto kimi biso na bokoko yo sikoyo na bokoko tala bokoko oyo sali bato mosusu basaka na particularité ya bokoko wana eza nini pamba elobi deja ebele lelo oza te so remplaçant na yo disons mokitani da yango moko elobi deja mingi mokitani nalobela aza na histoire moko ya na royaume moko ezalaki na roi moko baparent ne bazalaki baleki royaume ezalaka oyo longo ya remplace ekomaki na tu ya roi wana génération de nyonso basi balekaka bakendaka ye sikoyo fala azala wana mais fallait pas continuer po asimbaka mboka na bango abotaki ba mibali abotaki kaka bana basi alors mwana mwasi aza incapable ya kofanda na kiti ya bokonzi po adirige mboka fallait azalaka na mwa mobali alors na selo bakutime na bango ndenge eza soki yo roi wana oleki opesi mboka na yo mwana mobali te soki lelo okufi eza te ke parmi na village na baremplace non ipo utaka na makila na yo alors soki yo koko oza incapable ya kotikela famille na yo village na yo mokitani ipo village voisin remplacer ebotola bino bokondo babengi bino boza ba incapable bazwi bino lokwa ba esclave bokomi na mboka na bango do bokomi bokoloba susu likambo te bango nde bakomi kodirige bakobotola bino basi bana biloko bazwa oyo alingi alors ezalaki na susi moko mpasi oyo roi Serge Mwembo azalaki nango fala avakufa baki akomaki malade po atikela famille na village nata mokitani baza na condition moko ezalaka kotina mwana na yo mwasi oboti ta moko to mibale ça dépend ka ndenge oboteli bango bakende na bavillage voisin koluka mibali oyo bakondima bango na ndenge bazali ke no baza baprincesse te no baza neti bafille nyonso normal komaki ke bana roi Serge bakendaki koluka mibali mpo bamemaka mokitani na mboka mpo mwana wa kobota wana ozalaka na kati ata boluki ata mwa ntiere makila ya Serge ezala ezalaki te oye internet na moment moko mabe ezala ebele oui koswana ezala kofingana ezala mabe ezala ebele surtout kutuko bapublication ya bandenge na ndenge toomona osupportant ndeni pendant une année ya 2021 oyo towuti okwei na masenge na te baloba bongo masenge nya te te azona wana neti ngano namoni te otamboli ndenge nini eza ke oboyaka bato bemaka bato na bongo ezaki ozalaka charisme ovandaka yo moko ovanda na bato te mpo kweyama te to osupporte YouTube ndenge nini na 2021 naza parmi bato oyo bazalaka à la portée de tout le monde ok nazalaka place nyonso eza kaka komiyeba nde nabi komiyeba oyo ozali kenge fe l'homme pas trop de bêtises pas makambo ebele neti motu moko oti kopiblie ngo oyeba komonaki yango dino mwa mwasi moko komona ye na chaîne na ya koma Nasi Kasongo officiel atopiblie nga tozalaki na tournage ya Vincent Toulouse tozalaki na bato tozalaka na mbetu tofandelaka bapesi biso chambre moko tofanaki bato ebele mais mwa matala todeluki nga bafami na mbai nanga fami na ye kala mingi te nga azokoma madame Kinganzi madame de quelqu'un félicitations bobala makasi makambo ebele ebele
iro mobali na nga bayebi ye vraiment te parce que bazwaka mpena mingi te mais amoni kanga na mobali na mbetu mwa masani mpe akomimba titre moko bétise na meki oloba na ye epuis la firme kogangela komokebisanga. Ok. Et puis que blague à part pourquoi tu continues à faire un truc qui n'est pas de oui, YouTube wana ba gaz na yo. To mona YouTube mingi zongela batu na ba téléphone moi ba extrait ya ba bloko bosalaka mais bana kin mingi ba comprendre en onté. Et là on y est ça la poli ka Kinshasa te pe oza déjà na groupe nini wa lobi les Bauta. Wala na groupe Bauta yo zi chance au fulama aux obligés pe refula obimisa pe bana elise ska vanda ke ça ke bien ko mona abimisa mona na succès le kwa yo et lui on y ezanga kapel le to mona pe groupe mo bo le karana chaîne tel groupe yefoko merci maman Nasi ezate ke eloko ezangi te parce que ba bilombe baza OK ba président ba boto bazali ba papa dina mais to kota non on a problème na ngana ye aux yeux wa ba papa dina répondre dans nos bangani répondre malamu répondre dans nos nasi papa dina na répondre na cette question question na ye yo ozwe wapi wana to leka na so yango batu bazali groupe batu baye ba milomère YouTube eza kaka YouTube eza nango YouTube mais libanda ne ma wakati ne makambo to sala eloko po eza shika ya zi po eza shika boto mon sa ya zi idée mais ngana za bizana sina pesa groupe na ngana bongsa mais non comme il prête ano zela kama makambo za kipuna sisa bika biso basi ko za na mtu mobwe na la ibana ba ya soutenir mais ta bande ko baye to sala babani ba recrutement to za kebele to za ngalinga to za ata santé mais ata mo mi bale misatu mais bo samsa to za ba mususu bande ko mususu ba beli bazate obenda ko beyisa ba succès on bandi déjà boye na taboet na zabo na te Francis Kazali soda Tatiana na mimona ngana kati na ye azali toza na Priscilla toza na papa bazebele ba papa David Mangela bazali toza bele mais quelle question na ngasko vi chef wat ayi habito sa musala ndoza boso mtoto pa mutu pa ine ya samsa kwa mte koma mama bana lelo tozongela ozo so amuke nasa tuna kyo question alobi ke bazio wa yonga na yebi pa via après na yebi ngako debe pa belvi oui na yebi ekutu ba majabu ya banyinyi na majabu azai comme invité to bano le biso to yemba ka pona mas na ye sécurité siko e pa via na yebi auto pa kuine nada vous avez un problème c'est là répondre de missionnaire oui ça ninya et pas beaucoup pas abimisi banzonzinge ba surtout tanga masuwa ku ba brali ba na ku pa bimisa na bango ba les Vemira Kiango na maman Nancy bon moni na ko c'est exactement mkieni na yoka balobaka ba pesa radime et pas pasteur aza na bénédiction et vous pas mbolana pasteur oyo comment mina réflexion non mais pasteur azwaka te moi manzambe te penza te vous pesa dime na mutu azwaka père spirituel na yo mutu akambaka yo mutu abondela pona yo la comment manzambe na mutu abondela pona nga a mutu mo azwaka yo moni nga penza basala nga ba grâce ya ndike pe emona na pasteur azwaka te so pesa dime o kwa grain na mabanga donc c'est définir en nani bien ça bon moni na vie faut travailler na mutu o moni que quand même René to banga ni tike ya loba azobanga zo signaler zo mona te kuna azobanga ma fille Queen Mada wana mère na biso yebo da sali biso zara biso ba broli tout c'est ba fali maso ku ba sidi bombo ba christian biso tout mais on attend moko mère esa koli a saluer sin rasala je comprends mère esa sin rasala sala ba carrière na esa ba succès na ye koli mère na temps sous ta sim moto loboko à l'action de la kende yo mo fo bunda ça de façon que ba yeba yo obima na ndingi na parce que via ça suma mwana te via la ko laisser makamone déjà jusqu'au rata ko bima ba série ba avec au sala rater c'est trop dur nazaki na posa nazalaki déjà visibilité ba mike pe ezalaki nango mais talaka à l'époque boza na comprendre nda mu pepe pour rien te mi boza succès non même pas au moni auto sala la mère eza vie na biso eza musala c'est ça nga part théâtre na ko kusu kuna sikoyo kuna
bon bafula lisu te ocomprendre bazofula lisu te. Shalom, shalom à vous les enfants de Dieu. Na pesibino mbote na kombo na Yesu. C'est bien moi votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot là-bas na Minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na jeu na rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229. Voilà. Donc c'est attaque pour na ino kwa malonga. OK, il faut fouler ma pose na retour. J'ai pas dit ça. Et comme na moment boyé, vous avez dit biso nyonso na groupe ma vie. Et comme na moment boyé, groupe ekotaki moi faillite. Comme ina moi vraiment ya bien été. Ba départ comme salama. Ba fali ma sort ba kindaka, ba sibibo ba kei, ba tobe ba kei. On se dit que non, tout ça m'a soulé aux alarmes maté. Mais on fait la souvenir, ma vie a comme déjà na ba désespoir. Mais les gens vont kende ba koli ba kende nga bien. Si on fait d'ailleurs ah wana mona ke ngape na ko ka we susute. Donc ça ni na ko ngata indépendant. Mais na nga même moral na mère. OK. Na bongo. Na ko me indépendant. Na ba jabu au même moral. Na ma jabu. Yo aboya pas groupe ya Renal. Est-ce que vous êtes au Cameroun yo n'avez pas vu ya? Oui, vous avez été. Ayebi qui est une nouvelle vague. Je sais pas c'est quoi. Au moins ça que ngala kana mana il faut que le mira yo za na monde ya théâtre bindé fonctionnera. Les lots va fi bela théâtre bon on va fi théâtre na ba série bela théâtre na ça va tout monde boyer. Alors ça na pour ça Alex Sabato le milieu théâtre que oui on va paquet dina wana. So na obi apa musa ngala ça da apa musa. Bien ba ça bongo. Respect zate. Oui, oui bi. Mais esa flatterie total na to yebi ne mo modeli to fifaka ngamo na ya et pas il faut sonner il faut mais on respecter rabatu olinga rabatu oza mutema mawa oza mama oza mutema munene ngani na boye na omona carré na nga eke na down cela veut dire que est chité là kita mais le master na biso basé bili bossa musala bitoko ça donc ça ba ronel ba grâce le son le bazo ke liboso sur pourquoi pas biso kwa na biso le loté et ça ni ke ba tomber place mo bo ça ni ke na o baza na mona kati c'est ebimi ngana na talent mais il faut jouer quand même bando ye oye par na te différence nyozo mona bon to avance ni avancement nyo sens banda na ye na bauta cinéma et va Renate il faut que maman abou puis après final abu pepe pa na yo olongwe ka aboko osala ya yo gaz maman makasi ke osala ya yo mais eza vie mais actuellement nous ensemble pour travailler ensemble Renate il y a un grand seigneur donc azana ba leki lokola nga to ba komba chic boto za président du groupe chic za petit frère na ye propre donc chic c'est mon ami dans un grand seigneur donc on a eu le président peut-être grand sœur pour comprendre nga OK grand sœur madame présidente na yo non elle est fondatrice Renate yaza grand sœur vous avez non présidente c'était ya yaza grand sœur à la kisanga affection nazala na ye ya mbongo na ye na ko na pomongo ya arrivé boy so na poser kana ne pa na ye en trouver une solution c'est à dire que muta na mawa ya batu donc na ki pa Renate ngana lokola mwinda pétrole
bakotanga na sambe sato batanga likolo kaka sa lumière na ndako voilà pourquoi na lelo il faut que atenga déjà Nicolas Messa a fait lumière parce que mon kitani déjà donc il a évité encore ici ko wutaki bachaki on a C ko Renate ya mission appui muninga ndimi appui des activités fait mira est-ce que on va tenga na c'était comme c'est quoi omoni la nouvelle fois que va ma vie ça a été belé madame to sakana ça a été belé oui ça a été belé comment va dire que bondi bazala ki ba masoko bazala été belé afulende bino nyonso parce que musonga zaki na musukuna et mon parce que tu sais belé mais fait qu'il n'est pas Renate après c'est un profil c'est mon propos c'est cause à zoua c'est toi batu musuboya non même pas comme na ça là zoua ni on yamba kuni baninga to tomola le bauta mala ebe yake pas dia ouais ba série wana na osenga na yo o sali pia ko ça il faut côté donc ça na bien il faut que ça na bien aza mosu malamu o inventer bele bele loko oyo ça pas pia ko ça le pas na été merci beaucoup pour passer mais elo monsieur ezami ranki avoyo okima Renate obandi na sima bate belé nzamba salo grâce au bimba moko subitement il paraît-il mapangu mituka koponka ya théâtre te batuna kaka koponka ya théâtre na mapangu oui na tozana belle vie bella la patronne c'est ma sœur propre oui matia na lelaki wala matangisi ma misna bio amina obala ngabie na obala amina obala ifuna ifukono kalelo vous méritez oye ulukilo oye Renata ye uluki il faut quoi ye o sali pe comme o fandi pe sali pe boy yo pe o sali chaîne etala ma pe ba te bele tangisa ngama mtadi oye o sindi kisi ngo sindi abina sindi kisi te abi ya solo ngata mama to sima kisi pona abi o moni siko na kana tunayo ibisanga usali nini makamanzambe za mystique parfois to bomana nzoto pour rien mtamtana tana ye tala yo umelite makambo yo seba tuki yo kuta bango bako katie mais yo te quand même zamba fa moloko sika eta to lala volala atozu makase pesa yata merci tango la muki bana commission de souci OK Belvikandi ma sœur félicitations na conseil. Oui, Nabatu. On peut s'abattre, mais les chance mingi. Ok. Ya kolukata li parolia. Merci. Nabatu nyoso basara joua ba tonalité. Na bino bana basi. Nanyango peut-être ou apprécier kato à sala maximum 1 plus. Bololé. Marie-Jeanne. Ok. Toto ça dit mais moi écoute pas la ngala il faut que Renate TV. Marie-Jeanne Rebo. Oui, Nathalie Kang. Nathalie Kang de l'internet. Marie-Jeanne Rebo. Nathalie Bestré. Nathalie Kang partie à danse. Marie-Jeanne Bolo, yo ne bongo. En tout cas, félicitations, un bon boulot. Marie-Jeanne Bolo. Ye wana ko Marie-Jeanne Rebo. Bana kinsi ko bota biso bana pena besoin consommer yo. Dikanise sandeni. Neti Marie-Jeanne Rebo. Alors, moi je vais bon d'être ne pas lingaka na bana ngape ba fa na beta masolo bakola baza na espia il faut pour ngata na kena na place moi na tana kena na kio sa musala neti soda kena guerre ozonga ko boto le siko ba lo ba soda ba ini ba boto mais ke baba o yini oli ba télé réalité trop kolaksa ndaku kolaksa ba bien mirankia na ndaku sikanga na fa na sa télé na babala ils ont un problème te tu connais ce qu'on a fait dans ndaku libanda moya makasi tu no sa télé était wa na babala tu yamba batu vraiment oyo tokutani pete kasi yo babokomi lolendo wana za mboka na ngati wana za mboka na chochocho mama mboka na mama bisa bi mtu malamu wa sopa na lokwe soko na matanga oza bien pour venir qui depuis na tanda OK oui puis que Renate to zonga pe papa na yo pe dina yo zela na nuke ya gasi na dina do beti biloko de pas Francis OK na bi ke pa tumba loka mama na ye pesi la ngai micro na no Francis oui pemeni ya Renate ko ko ba soldat yo baniteka musala e pa ya Renate ko parce que mama na paye pe a utaki nini para banimba la moko epa ya Elisa Lumu yo pe bandara epa na ye ou benengeni en fait le côté ma bête na bandika pa na été na banda pe pa queen mada
Oh là 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 là. Bozande belé. Oui, Zaki pas queen. Nazali sous-souté, na komi et pas foko. C'est tout. Je pas dit j'étais là-bas, Nazali sous-souté, Nazali c'est tout. Vous savez combien des années pas pour une madère? Eh, na bayan t'as pas queen madère à Moukia, mais Nazali na Luanda na El Luanda, tu vois? Ok. Na kola kuna. Ça va pas na monyomba moko. On a dit que Nazali. Et bon choix Renate pourquoi? En fait, je suis premièrement fan de mon co. Donc, on dit donc c'est ça. Ok. Il faut que ça base la ligne pas na yo. Et un groupe Baouta. Ouais, on est là. En fait, ce que je peux dire, on peut saka le meilleur nanga. Ce que je peux dire, on peut saka le meilleur nanga, c'est tout. Ok, Bambo, tu es Zamba, moi, quoi, pour te dire, moi, 3 personnes. É, mulher, o Francisco está aqui. Vou dar tudo que vocês querem. Então, não tenho muito a falar, né? Amo vocês, beijo. Na pesca ambote na família Nanga, família Kitangi, mes grandes sœurs, Baya Nanga, grand frère Nanga, famille Nanga nyonso quoi. Bande Nanga nyonso na poto, bisque na soboza donc je suis là votre petite sœur, na pesca le meilleur Nanga. Bisous. Ok, merci beaucoup Tatiana. Tatiana, na yo. Yo Tatiana grosse mais Tatiana nani. Yo koyembaka. Tatiana foku. Poza na biloko ya mama na nzoto. Non, ngai Tatiana pila. Ok. Ouais. Maman na yo Renate foku a éventé trop à l'obité. Ah bénir yo. On nous a lui passe na yé. Vraiment. Yo peux jouer à la tonalité? Non, même pas. Maman azoloba par rapport ndenge comportement azalaka avant. Abanda moko seka babilo monde ti ya babongo avant akoma oyo lelo azali nga pe nazala bongo de fois na ba répétition nazo seka moko na zone normale mo na seka. Ouais, c'est ça. Caméra ngwana yo elle qui chassa hein ou t'es pas nan. Bon, nga na travailler nulle part. Obandika awa. Et bon choix Renate pourquoi ba groupe pesé belé hein. Bon, par rapport à ma fille maman ni nando landa na internet. OK. Na bandaka trop ko sepela na ba film na ye. Jour mon avana na ba ceux qui vraiment n'a eu occasion il y a retravailler na maman na okende pour na travailler na ye. Ndem komsu na vandaka na moni bazo lancer information ouais que ba ça a besoin ya ba acteur na ba actrice nga pe na va na biwa moment na kende na pe pour na meka si Dieu le veut un jour pe na okoma oyo nga kanisa na ko yango pe na ki na meka mais jusque là ils ont déjà avec le temps ça marche. OK, la salutation na pe simbote na famille nanga Gisèle, Giovanni Kipoi, je t'aime beaucoup. Bisous à toi, bye. On peut se faire une beauté bien. Moi, moi, na. Moi, ça va bananer papa té. Baba nga ba luté na Facebook. Bomba na. Tozana nous na ki chéri, to balani telo monter. Bokamba mo boye. Ma président tout à fait simbote té. Merci. OK, d'accord. Des notions de réellement vivant. Mais, tu n'as pas besoin de Boulani. C'est ma soeur. Ah, c'est ma soeur. Bon, c'est dans la bonne terme. Je vois bien dans la chaîne. Très bien. C'est Mikolo. Autre bien, on a fait la tournage déjà. Où est le mot de naïf? Où est le lot? Bon, Fatouka, il va Boulani. Ma fatou est le lot. Oh. Ata fatu kama pasa zola ndazo mapya ke no kosa to wele loko te wana yaya to wela ni oyebini fatu kaembe c'est une sœur grande sœur on a bien une sœur to da muso to da mapasa tout âge moko aza yaya ata na lobi te ki asala nga mabe ata so mabe ezali esa ko leke pa na loba nebo ke va fatu to saki mabe ko sala nga bo siko ba jeune o baleka ba loba bona mikolo oui oui. Et pas moi, pas mon colo, moi, je suis na raison. Moi, je suis na raison. Ata ma fa kinga kinga ta lobela ngama be na lobi te ka lobaki na pa lobi na ngote. Na oya na expliquer bino pona na. Oza contre yango. Na lima ngote. Bon, ce qu'on dit affaire Gabriel
na Yamado. Na Yamado parce que tu koloba yo so analyser parce que Yamado za mona muke pa ya Gabriel conseil nyo ko pesa. Question na réponse au pesa tu. Maito lo basibo mona muke. Obangi no makambo. Parmi bato babanga makambo. Te. Akoza la deuxième. Bon, totangi komba mututé par rapport ya ba marambeleka na internet moi muke mo bazo swana na mukolo bazo fingana. Soto bo pesa conseil. Ba fingana. Ba finga bambali. Mukolo moi muke penza finga mukolo. Tenga na pesa kama muke fu. Ana pesa kama muke fu. Sikono na zongi. Par bato babanga makambo te. Ota muselo bebe ko lekangaza. Akoza deuxième. Mais on a chose na du problème na mu. Non benga bata biso TV te. Boya bo moni bo no benga bata chaîne moko internet te. Yo moko. Ça ba adresse te non. C'est ce qui c'est que jour wana na buto wana la te. Pona ko luka adresse no la te pona luka adresse. Ata pesa makambo, pesa makambo. Nga banga problème. Mais to zwa côté ya makambo, c'est comme si moi cave. Mama bisa lo bana nga boy. Moi muni surtout muninga même moi mbali besa moni moi mbata dina na mkoloni. Mais non pesa respect pour papa. Pour mobali. Peu importe ma bé. C'est aussi un problème. Pas chef. Na kata groupe le bauta. Na ogange na misa basi. Et groupe comme dans le bauta. Yo ozo si ça oui. Non le bané pas ça moi mbala mériter na respect, faut na respect. Bazana président chiso chika zalaki a cheki boto. Ndeko nanga. So baza a président chiso bazalaki a. To so na rappel beaucoup mais toi bande. Mais to lingate na ngati na chaîne te pona te. Kofunda kofinga. Aussi ça kana la ngapuna kana ngisi la parce que c'est ma kofi nebo kanga makofi te faut be ko so nga ikuma to kuma ni ka kuna sili après to kana to bangani bala sima ta to bangana ndengwana o bi deja na luka na te problème te po ila ngabo to ka mto banga makambo banga e bo so ba betio to metani l'essentiel to bangani déjà ya peser ngapi na peser ko bato nyos bazo le ka bazo ko rendre justice ba pour rendre compte na kati ya media yo ba bayuma bayuma kwa bayuma bato Ok, merci beaucoup. Maman mout, est-ce que papa nous battre la biche, on a besoin de problème la biche. Tous les problèmes sont balés manassi. C'est-à-dire au plus pour la télé comme en privé. Aussi là en privé. Bravo pour le conseil, en tout cas félicitations. Là, papa, je n'ai jamais vu une fille pareille à l'Obama parce qu'elle est dans la musique. Il faut qu'on le Yazali, dénonçons-nous réellement vivants. Donc, maintenant, comme on le après ce conseil par rapport à ce bébé, c'est très capital. S'il y a un problème, on les voit arranger Pembeni, mais bon, les médias pour étaler ma vie, en tout cas, on a toujours mon amour, ma vie vraiment, ils ont mal à monter. En tout cas, ils ont la crédibilité, il y a la culture congolaise. Merci beaucoup, Renate. C'est Pessa Randam. matongi kula madiakoko base parce que la trona venir à Kiafu voilà mala base maman ça toi lingwala ta lingwala madele parce que funda mutolo donc voilà maman c'est pas maman ça va comédie mata mala comédie pour ani ba décevoir ba ba on ndenge na bola ngaki ba comédie nga maman nga ba shidoka omona bonde ndako ka ba comédie point oh ngi na nga oh non ça va yo zorgue non même pas ah c'est là elo nyomona malamu ba comédien pas comédien lo malamu malamu ça parce que ceux qui ont un problème d'intervenir atanga feti uyaka mabesi go mabela comédien au moins avec ma carte pour la décision qui est tellement comédien ils ont pour nous éviter ma problème au comment caboler déjà na non pas problème on se comprend par exemple atambola kana Francisca parce que il dina za base to yenacho non il est ah ok ah ça me ça na Francisca parce que non dina butunanga parce que vous avez vu le cop money mo to baby say mamuli mo wilibanda directement parce que moi c'est que dina mutu akosa makambo peut-être dina c'est innocent peut-être que vous avez dina tonga kinga dina lo baki boye on a compris non comédien tournage mila ba comédien kutani bonjour ma sandeli a vie na ki kamadérité anzani nga base na nga ba shidoka
ngata mwana mama nanga ba jeu c'est kopena bitoko mama nanga ba shidoka OK ba comédien ba sabande ko nanga mais contact ma boy non Renata otanga ba ngo ba ni Renata pona mo check ça dans la ligue ba shidoka makasi OK bambote kasi bambote nanga ba shidoka tout ya Kinshasa bambote nanga masa nanga tukoze bino tanga kombote mais bambote lela bino fort mais to senga rasam ça a groupe mata Renata merci beaucoup le cola au répondre à l'invitation na biso Renata Foko 15 nene absolu moko 15 ya bozwa zwa pena yemona zwa pena yemona Renata Foko ngana na chérie nanga toza todo beto siko biloko to papa mingi te ka 4 dd Renata Foko ya Caroline ba relation ni mozaka nango afana afana lubaka meloba en tout cas relation moko normal avant ton nom pour ça la caba mbote tu peux la mbote et ça que tu veux tourner sur le moko et pas dit nana complicité moto zaki na ona scène ngana e to kangama courir le kamba moko et puis kina ka bongo écoute un peu sur ba mongo soit lobelo mo ngana répondre ngana lobelo na il tant tokendaki na fleuve Congo tokendaki ko fêter anniversaire na ye na mona ki yo ozaki na ambiance makasi ndaki toma bien mais okende ko pesa fatu ka mbote mais pas ka baboya ki mbote na yo c'était pourquoi aboya mbote nanga na yemi de boya mbote nanga bikamo tu bese sila déjà et tout cela nga déjà na zara déjà boy ko boya mbote c'est trop dur. Et ça qui dit c'est lequel en 2021 l'autre en 2022 donc tu peux t'amasser en 2022 mais quand même il dit que zaka vrai et zaka bon tu au kan bébé comprendre merci yo beta pour ngana OK merci beaucoup question na ngezali ba chaîne okuta au ba sali Pegas au joueur kuna chaîne il peut être un plus de visibilité de belle vie si là dinana oui donc ba chaîne avant ko ta ba sa chaîne YouTube ba chaîne okuta ba belle vie ba dinana ba sila azalaka chaîne ya mbanga ngano depuis na tsatanga awa sina ko ngela ka top vision OK oui na kuna na signaka contrat na passé ba mois et belé na top vision ah en tout cas pena chaîne ozo pena za kenga o chaîne ki bututu ayebinga mwana par rapport à bandeko na wana siko mais kuna en tout cas et pas bela na zaka eti lisi ya mkira mai otakabona je ndisa mkie don ndako penza ana place enda kunanga et pas dinana na jouaka na zalaka bien à l'aise et pas SB kutu tona le kuna il faut quoi ba tu kobenga ko bela teka yo soki dernière question la bienvenue partout dernière question na ngezali babi bino ba fia théâtre mibali ya poto c'est mec na biso ya poto pe kaka ya batute ya ekomake ekoba te kasi tolo bate ekomake atikaka bana moko kuna oyo kocha trouble ya fama batute na ça va te na ndenge par rapport à bato ya poto eza maza mwasi te na kombo abilenga likangu nanga musamba so tuva so mando benga musamba abano benga mbala benga musamba nanga musamba la likangu ngala mais ce qu'on a comme benga mobile nanga ana bana za divorce et puis il y a le kutate ya solo ponga linga no ba vanti bana na sanga zina likampu na yeba za ndenge poto bona biso après libale to mo ba analyse bando sala et sala makaka sala mutu na weza la kaka et sala makaka salamité nzambe mundinga twasa makamu naye ata sese bazaka kominire papa mira na ko to la likamobo ya le bauta coupe na ko mona le bauta ebe pourquoi na pesa komba coupe na le bauta pourquoi parce que ngamo na zana au villageois au villageois comme au village oui ngamo zana au villageois botama na mbandaka aya ngomi pesa mingi na côté ba non na bongo te namonaka bana kini babeta toujours tolo minga na mwana kina botama lemba ngana botama na bandale pa biso bona boy na biso bana mboka to bana place mais ok bana mboka mutu tu autaka village to village tout tanga uta mboka na ide mona mutu aya na somba savona bonga na za pe mutu na bonga famille nanga to kana ba ide ko to ba ide non na mona te mvula moko arata
mais tant que tu as la paix, ça a biso chance. La paix, ça a biso chance que tu as au pays mérité pour la biso. Mais mon village, ça a capé na posa à travailler pour abima, à zamout. Eh, yanga la pesa ko na ko ko ba groupe na le bauta po mutu tu ya na groupe na ata to recruter awa aza pena soda epene ko luka po na musala po na no yemo kwa no aya na complexité po mo sala no il faut coûter aya na complexité po atala nga na TVT ya ba na idée mo so na baba kamunyo so mike passe na osabo to beke obi na ye musala na pesa ko na le bauta po mo uta nyonso ya kana idée aluka bonga aza mutu ya lobi. Ok. Oui, que blague à part, Nancy, il faut qu'on se le dise. Ah, on a Kin, surtout nous les Kinois, on a toujours la petite Yakolbake, Bisso Bakinois, on a la Kinois, Yuma, Tamo Tao. Ah, l'autre ignore rebelle, Aïto Lobango, Bana, Banto, Nyon, Sobaouta intérieur, Bazaka de principe. Bazaka na bit, Mokoye, Asala, na chasse. Et puis la plupart, bateau konza Kinshasa la plupart des amis bateau intérieur. OK. Et ça une interpellation par ba Kinois, biso ba keto fungola misu, tous à la esprit à recherche, tous à déterminer afin que tout ko réussir na vite muso to sala. Ba Kinois mais pas résistant na vie na bango. Mais sauf ça que moi Kinois wana to tia yango na kata musala to ba ça implique na vie na to et koza malamu. Mais par rapport au recrutement et le coup il faut tout le bilango. Du campo ça bat plein, pas bino ba c'est comme maintenant. Au salle théâtre te yaka. Voilà pourquoi na prière au passage de la foi basalaki na sous impulsion à président Masumu, président le basalaki. Balobela ki le cambo ya à qui la faute. Il y en a sur baloba qui faute za nani pour le théâtre na so lelo bandi ko beba. Et bandi ko beba ya faute ya nani pona yo sikoyo théâtre na biso ndingo zo monza ko avancer to ko avancer ce que ça ko avancer to ko avancer côté ni ce que ça ko avancer te ça ko avancer te côté ni faute ba nani famira so na ko le banazo ya répondre na ndenge nanga faute za fa ya ba nani faute za biso moko biso nyonso bayaya mingi bayaya mingi rapo na bayaya utokuta bale kitangu moiso boboti bebe moko asika bebe wana ala na exemple ndako ya akuti ala na exemple ndako ya akuti bebe so akuti ke bobenga na tobola mukaka bonjour bebe mutola kisaye ke bonjour to bobenga na bayaya po ya bike oyo yaya to bofinga oyo boy elonga kuna boy bebe na Polanda eza foti mingi na bayaya parce que des autres des alaka bandakala so mo réalisation moko ezalaka wana ke awa yo ye musala ezalaki boye en tout cas so nyonso ndenge tolanda nayebi ke awa so na meke aba masumu ozanga papa elombe okoza mposa musala siko bakomi olinga batelema nango eloko naolinga nde baotelema nango mpo bazongisa mwa eza soni désordre tolingani te so toki na besoin bolingo na théâtre mais tosamaka mebele ya minene tout baminga sa eloko teka mpo baminga osa bamisa de etama ayini na ye ayini bosa eloko siko tobonga te tolingana ndenge po tozala bavrai tozala bafo bato te mais bayaya bazolobaki bino baleki bozorespecte boyeki bino ata biso conseil boyoka te boyeli surtout nini ebele bayeli koluka mibali banzoto na bino libanda surtout nzonzingi nde yango nte bebisi bino neti nga so otali nga bana na banda na omona elo mwa boye te so elongo ezalaki role enati na okala nakenda na makolo nanga vrai chéri mwana mongo mwana oza mama bango bana likolo na likolo tina se donc na okorepresente mama nanga tala likolo etonda tala mopene so nabwaki na mini ato naoleka bika awa pia ata 5 minutes ekokutana na kaka boye kamba soko na bomba yango na bamatanga wana so nazaka na epoke wana me bayembelanga sikoyo na bomba yango no vami kotanga elo moko te awa te donc totanga na tv tovanda elo moko te mopela saki baplace ni touta muta mutu feta pe tokondana mpe mamingi nanga mona mitie na kati tokondana bauta place touta ezaka mutu ye moko conscience ana bana mosusu papa na mama baotemaka na ndako boyeboye mabimi bana osamaka na ndenge na ye mutu ye moko conscience ya motu ana na maka mutu te bana ya
mais de comme là ba théâtre ba solo likamoko au bayo bi musalo fallait pas mais au lundi kaka c'est kala mais na mona ngabiti ya bulo nanga bulo tout est na au débat OK ya bulo nanga na osala ele una so tinga Renata avant Renata après batumbana o regretara nini siko na vie na yo ozomona keloko yo na denga ya théâtre mais basi mana osala ngo suki c'est pas un théâtre. Ok, merci beaucoup chef. Tu as un programme à groupe. Dans le numéro de téléphone, au père, tu as benga pour rejoindre bien un groupe. Na ba condition ezali pardon, papa dina le moment muke. Pardon Vandina, pardon. Président du groupe Chic Boto azate parce que azuma pêchement moko quand ne batubele bazui yango wana nga balanga responsable ya groupe te ba responsable ya groupe bango ye baza yara fondatrice fondatrice histoire nga ba pesa ba loi ba pesa ka kesala bo sala bo président Chic Boto baza na bango wana parce que bakotanga te na makamion so nga nazana nga si place te nakota pele una déplacer nakosala bo sikoso nga na tese misala esale mate nga pe na yaka nga so binango répéter te bango yo na répéter na faina il faut que toyeba na monde ya théâtre il faut que est-ce que makambo yo sala ozi groupe na otiki na boko na bango Chic Boto pe na yebi yo tout deux fois te na yebi bien Chic na yebi yo ndongo sala aussi pour confier souba asi soit confier souba na pa na viwa na viwa confier bato ba mbiaka na musala ta ba beto coup d'état na bisa yo ekota eza enregistré yango tongo yaka ka te azaka Renate voilà neti nga sikona nga yapeza Fabien na mutu nyonso et dépend na mutu na niveau wana ote napeza Fabien na mutu nyonso ya dépend na mutu neti nga to be obeti bida iba beti ka coup d'état to Chic Boto dato mon sami sada emo mabe et dépend na yo est-ce que na olongwa ifoko ozaka voilà to comme déjà bon mutunyasa tout aza besoin kota na couple bauta tolobi te ka bouta mboka non nabi kinois to kinois tout aza na esprit ya ba villageois azaka na détermination ya ba villageois besoin azala lelo mutu boya to aposa to sa musala no to kokite batachana Francis oloba Francis kala na besoin bazape bala lolendo trop bazobimona bango moko mingi aba basalanga bafie bala besoin bato boya botelanga bango mulunge mala lere ye atika koseka donc groupe le bauta efungoli baporte nyonso polele boya papa dina apesa baprogramme mais par rapport ya cher ya ndenga kimpo bato bozobenga bazolingilinga bamitalaka mpe oza na projet déjà wana déjà baprojet ezalaka nango déjà ya ebele déjà nde toyebedaka mi te tata mosuti semaine prochaine makambo komoleka na biso TV bongo de toyamba bino porte eza ouverte donc bato tout oyo bana na biso na baparler parce que ebele balingaka bafilme na biso ya Renate Ifoko TV mais biso bana badifficulté ya baconnexion akotiango c'est ça méga stylé oui na baida bien donc les so attesu so banga et aussi là donc bientôt là bota la biso na biso TV bomona bientôt là toujours l'exa déjà c'était à Mokitani donc bota la Mokitani na biso TV boza décider et puis na ba tout so voilà pour ça ba travailler na biso ensemble groupe de baouta déjà en marche tout ça déjà wana ah tout ça vous allez délai travailler tout ça ensemble pour que les vidéos pour tout ça on sera 2 ou 3 personnes tout ça bien personne oya so oye reporter sur le plus na groupe puis na musana biso donc toujours répéter na banda juste na avenue Thierry Inga espace Neta dans numéro 273 OK tout ça wana et puis dans ce numéro na biso juste na écran wana bon comme ça ceux qui ont bengi ezali bengi comme ezali au commis pour répondre tout ça musala ça numéro de téléphone est à plus 243 9 97 23 29 23 plus 243 9 97 23 29 23 Renate Ifoko caméra yango ya liboso na yo soki olingi oloba oreproche eloko moko epa baninga na bino na théâtre surtout okoreproche nini surtout bandeko na bino baninga bino basi
Comme conseil, hein, comme reproche. Tout à la vrai. Tout est pour la tout à la vrai. Tout le bol n'a rien. N'a fait. Tout à double passé. Toi, bah, faut trop. Faut être toi, mon frère. Et la plupart, toi, vrai. Hein? Au comprenant d'avant. Avant. Ok. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin. Na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale nayipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo nayipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale nzamba kabasangolue azosale salilanga yeso salilanga yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Kombama na yo Yesu. Kombama. Chirubu. Yesu na lingina tatola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Napena tatola bonsambe na yo Yesu bato. Yoka bosenga nanga zambaka basaye. Yoka shishe nanga ye sangalo na ye. Na ye na babasi nanga libosabo zambe na yo. Na ye na kozanga nanga libosabo zambe na yo. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Salelanga Yesu, Yesu. Undelanga Yesu, bisenga senga sanga lole nalemi via pesanga kabela nga bisenga senga Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai nalemi via bisenga senga sanga lole lokota ngai Yesu Yesu lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kotikanga ite. Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga yoyo. Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu.
yeso yeso tombolanga yoyo lelelelelele lesa wafako lelelelelele lesa wafako watitishina watitishina nsambi watsenzelela watitishina nsambi watsenzelela yeso yeso lesa mukatanga lesa mukatanga lesa mukatanga ye lesa mukatanga lesa aleluya chilo soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzamba bosolo oyo naza koyembela yendezanga libela nzambe nazoyembela aza nzamba bosolo oyo naza koteya yendezanga libela lelelelele nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitila aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo lingana loba kelekele sala ngombe syndicat que Dieu vous bénisse. Samba pambola bino Alléluia.